doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali na 2 sujets ya kolobela bino na kati ya émission oyo. Mais avant to banda émission na biso ya l'élo na monaki ba réaction à batu concernant précédente émission na biso avant vraiment to banda masolo na biso ya l'élo na lingi na beta lisusu c'était na makambo yo na lobaki. Donc oyo na lobaki ezali penza yango wana parce que bon nombre ya ba téléspectateurs ya ba internautes ba pesinga raison pour ba yebi quand même que 5 minutes ezalaka na raison biso to lobaka makambo avec émotion te to kanisaka parce que tozali kolobango susu service à communication ya chef de l'état ezali 0 Chijengu et l'autre côté kadi kia sezo sale l'autre côté bazali ko vendre président de la République te nandenge sengeli ba vendre ye na epsaki bino que il faut jamais bo comparer presse na stratégie ya communication ezali des choses différentes okoko za la bazuyo ozali journaliste witaki na TF1 na la 2 ou bien na RFI okei ko sala makamono ya ki journalisme mais stratégie à communication y est bien noté. Stratégie à communication y a pas masolo moko boy donc président il fallait bimena gauche ou bimsi na droite. Président lobi likamoko boy lobi pembe yo yesiango o yesiango marron yesiango mwindu. Na kopé c'est un exemple donc y a Mende tokoki ko loba na Mende na makambo susu abandoko sala toko linga ete mais na makambo musala na ya communication Mende yebaki musala na ye. Donc Kanambe azalaki na ye bourrique ayebi na masolo te mais azalaki na communication makasi tilelo communication makasi yano monique Mende tango bike babomi penza batu na Kasai kuna na kamona sapu babomi batu Mende penza ya lobi za montage. Donc ozomona ke batu kande zali de okoko bamba télévision non parce que ozomona penza ke makambo Mende azolo beza na zelate mais stratégie à communication. Bon mona penza ke donc ba fausse commune boyebi penza ke ba fausse commune bazwaki batu babomai ba kudi bango Menda ye penza ke ba bio non bazwaki soki bato yo bazalaki bakufaki donc na mama ye mo bazangaki batu bango nde ba ke okunda bango ozomona penza wana ba bengo ba stratégie penza donc ya communication Mende oka penza ke donc Kanambe penza na place à Léa lobi la Menda ya yebisi bino penza bomoni ke place on fallait à la late mais fallait à la le. Donc bozomona ndenge makambo ezali yango na babengaka stratégie ya communication siko 2023 opusana yango na baki ba stratégie faisala. Ba stratégie faisala. Président koloba makambo moko boyo na ndenga lobi on na mutu. Pa bino pe botiki yango eleki epesi polémique. Non! Équipe koko pour la tête, tokoki ko pour la tête, soki likambo eza da, likambo bimi ya saki ya pa ya mosa président. Bon, lem sou bino boko lobeza niveau na bino te, bona. Mais il faut bozana ba cellule, likambo bimi bo allez, cellule allez club wa simba masolo yo. Pour to changer masolo. Mais bino bozo tika bino bo mona makambo mike eza sous parce que 2023 zoya de babilo kona mike ezo bimisa wana tango bazo bimisango eko nuire président de la République na 2023. Donc, ce qui il faut contre-attaque. Les Cambobimi contre-attaque. Il ne faut pas causer la Kabalobi, les Cambo, les petits polémiques. Non. Tu peux un exemple là. Communication. Kanambe, Zoba, mais à la communication, ma casse, bon, moi, qui les Camboka, bou, mentabimi. Bou, mentabimi. Tout ce monde a émission, oezo, les Kakutu, d'autres, le Bela qui a ngoté, émission, ils allaient enregistrer. Émission, ils allaient enregistrer, bino service, il y a communication, il y a présidence de la République, il y a presque donc bino penza émission ils allaient enregistrer. Donc bo tali émission makambu o eza bien te au lieu bo longolango ezali ki même pas émission en direct, émission enregistrée. Donc bo tali émission bo lekisi penza babiloko moko do il fallait pas bo lekisa. Mais nazo comprendre te
service à communication, il y a président de la République, émission, on peut trop tard, la président de la République, a l'émission, le 30 juin, son ezali à Tinate, son, bozomona journaliste, bazo repère ça micro, donc pour changer son ezali na Tinate, donc est-ce que Mouto a ça l'émission, azali donc ministre, moko, ou bien chef à quartier, ou bien ceux qui, donc chef, ceux qui ont président de la République, Fachi Béton, et puis président de l'Union africaine. Et puis ningane mususu bakotala donc adresse wana ya mukolo indépendance président ya Union africaine président Fachi azo sa l'émission son ezali kitorote na habité RTN sans sorizandegi na habité bazolo baké donc bato ba comment filmer donc président de la République ezali maison privée moko ya ministre o azali wana ministre ya information mutu azali na maison na ya production tobo ite to mona ngope ba maison en production ezali mais siko yo ministre soki ozali na maison na production pesa ba matériel bien président de la République azali ko sala émission zo sala interview le 30 juin président de la République pas de moindre été président ya Union africaine. Donc, micro, et puis, bino service à communication, bon, l'église émission, bon, on va où là? Donc, yangwana, ton lingay ko beta CT, service à communication à président de la République, président Timba, président Yoza Nokoza ya batunsu swana, ba komiko simbiso ba touche, donc ba fiti ba fitiol bazana kati. Timba parce que Yoza Noko, il faut timber la bango, donc, bato baza pembe no misusu ba lingi yote. Balingi yote, donc on a répété ceci, il ne faut jamais confondre la presse na stratégie à communication. Stratégie à communication, et zali masolo musuya. On a quand beta sete, donc on a coqué jamais kotika ngoboye. Ba yebi ke biso tolo baka makambo ya solo, tolo baka makambo ali sekite so ni kambo zali to koloba bato ba baka na biso. C'est ça ngadi kaka jale lo te so ni kambo za to koloba. Et puis ceux qui li kambezali to kolobezali te ke to yaka rapport to baraka makamto inventara bato ba kritika président de la République so derrière président de la République to za ba collaborer Félix Antoine Tshisekedi mais néanmoins ceux qui li kambezali to koloba pour président yeba ke non li kambezali parce que ba misusu baza tout autour à président ba fiction na ba journaliste ba yaka ko sala président ba mission on dirait ba tinda ka bango ba reverser président ngo biso moto sengi pe président de la République biso pe to sengi 5 minutes avec ces engagés tout le monde est d'accord club wa il faut pe biso pe siko to se rappelle que to vandi sur pe donc to beti pe mission pe o royoka pe président to sepilisa ba toi toko sepilisa penza batu parce que ba o bazo sa no wana pe tozo mone logo pété que o pe ba l'équipe so pe o pe to ceux qui pe français to sa na français so pe lingala to sa lingala pe français pe to lo bango trop président lo ba trop français na Belgique o lo bango trop il faut mo pe siko ba mama zandu ba nani ba yo kaka et puis ba to entourage à présent bo kandidaté que président de la République azali kaka mutu na bino bobondo ozane na Belgique ou bien mutu na bino bobondo ko tambo ne président de la République a commis président président de l'Union africaine, donc président de la République, Azali, institution Mobimba, Azali, camarade à Moutouté, Azali, master à Moutouté. Donc, Boti, Kababilo, qu'on a bino bozo salawana parce que bino bozo se rentre quantité. Après, en 2023, Moutou, Bakotou naye, bilan pour Namboka et Kozala, président de la République et Ozala Moutou Moussoute. Donc, tout marqué première pause dans biso publicitaire, Boibi Masolo, à Kodia Simo, Ezali, société immobilière, où ils ont fait sa chance na Congolais, nous surtout, à comme propriétaire. Il y a ndaku neti na poto menaki sasa donc cité kimia pepe le banda mukile banda kuna ka soro lali ozo ka bandeke ka mutu bazoemba donc cité kimia ezali po na biso tout d'abord diaspora ba pesi priorité ma bela diaspora etikali muke donc bo benga parce que kalate ba ko s'installer na kin pour masolo et banda donc restez connectés sur 5 minutes avec ces engadi on revient tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes Congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku,
À seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na Poto, nous avons le na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo bolandi yango ezali masolo ya sérieux. Masolo oyo bana mboka oyo batanga bakelasi na ba mindele donc basala na ba banque basala masolo ya immobilier ba yebi masolo parce que misusu bazali na poto moni azana mbongo na yeme pour akota na système à crédit donc mawatro au mona donc interdiction bancaire au mona le misusu donc crédit immobilier moi sina mobali donc mujingile donc azanga momi donc mawatro donc azana mbongo na yangana Kodiasimo donc solution ezali bobengi bango masolo tu ezali carré donc sikoyo tokoti na sujet na biso ya liboso tango bozo mona ke président de la République azali koloba ba ndoki ya Congo bazali ba ndoki ya Congo kombo muso ezali te il faut ko benga ba ndoki ya Congo tozali kolakisa bino bomona perquisition oyo ekende ko salama na ndaku ya général Numbi po bomona penza ke ezali somo bomona ba arme oyo bazwi kuna oyo bazwi kaka na kati ya ndako ça compte ba oyo mususu a bomba na ba ferme na yewana na ba nini donc vraiment zali pasi botala penza makamba bopo bo comprendre que siko fati beto mutu azokumbela masolo na pesi bino nanu bino moko botala ba image les images vont parler d'elles-mêmes parce que zali somme na ba arme moko bazo mona kuna nanu kutu ba mona te donc 5 minutes avec ces engadi on revient tout de suite. Voici les armes retrouvées. 6 armes. Au nombre de 6, il y a au moins 1, 2, il y a 2 AK. 1, 2, 3 castors. bon, ils ont marqué. Galil. Voilà. AK castor. AK castor. C'est qu'ils allaient 4, ils allaient 3. Castor, ils ont 3. 3 castors. 3 castors. 2 AK. 3 castors, 2 AK. Na oyo, ça on appelle c'est quel Galil? Sniper. Sniper Moko avec 4 chargeurs garnis. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Pangelanga bien na twanga.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 castors. 23. 23. 23 castors. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 castors. Attendi? Bon. Castor. eza na babombe te esika yango elema mati yango wana 4 armes ezokisi ekiti na se sac ya munition na nini bomba castor atika aza nano likolo tozozela kokita na ye likolo ya plafond yaka na yango zela saki mosusu toyebi nini eza na kati te ok vérifier tozozela vérifier opesa biso site cap pusana pembeni boye ok apart hii bwana kuna ingine njo mwisho unaturasire njo mwisho na hii ilikuwa su surveillance su gardiennage na ilikuwa anachunga hakuna mbona kuchunga watandrie kuna qui est résidence la général John Numbi. Moi je connais. OK, c'est-à-dire bao bazo surveiller na bagarde de sécurité. Ba yebi. Vous comprendre? Il y a lobby, bango ba pesa ba bango ba chango na likolo. OK. Voilà. Ennemi likolo. Ennemi likolo plafond. Là au Soudan. Numbi. C'est ça la torche. Qui torche? Ici. Hein? Aussi ici. Aussi ici? Torchez madame Kula. Torchez bien. Nana pesa kayo oke no chako na likolo. Nana likupatia wende waki kule yulo. Nani? Bimiza na valise au Kongola nano. Bwana. Mali kupatia upandishe kule ni nani? Si maintenant on a opérer bango. Te oya biso. Ah? OK, kita. Yaka okita yaka bayamba yo. Cap. Yo tikana nukono oza mulai mon cher. Moka bien yako yamba ena no mulai. OK. Arme mususu silencieux to bande koloba yango oyo. Et monani za na kati ya nini? Ya osika. OK. Na ba charger biloko tozui à part ça Capitaine Papi yambaye no kito de dégager le terrain. Côté sango. Mais c'est côté ça, hein? Manga liga biloko ba la côté ça ndenge zalaka. Bien, tiens malembe, tout ça tremble bonne. Ozo paniquer ni? Ko paniquer te, côté ça bien. Côté ça bien. Kanga. Kama na simana maboko. Akanga nani? Kanga kuna yo. OK, simba ngo. Zwa eloko wana. Di bor ko tabiloko wana ezana kati. Elema uti na kati ya plafond ye. Arme na yo yango. Na ba salité zwa arme na yo. Sala yango bopesa sala. Awa. Soyez rapide, hein? C'est pas un bon endroit. Soyez rapide, où est-ce qu'on fait ça là-bas? À la maison. On fait là-bas. On ne peut pas perdre de temps ici. Bon récupérer biloko. OK, je pense que awa mutu azwi eloko mutu te biloko nyonso etikali na place na yango. Tozwi le nécessaire. Di, yo. Zala na bango ndenge wana. Bozi nyonso? OK. Opération finie. De retour à l'état-major. Combien? Eza 4.
tika baoto bango tina te di bole kalibo sosoda monsieur kende liboso kofongola biso nzela boniko wasoda ndeni pas besoin de hein tokei nanu ordre ko libérer konat Bima libanda manamoko. Fongola. Donc bino moko boy to landa to éviter ce ba généraux en misusu to éviter ndenge ba communauté parce que général talaka na ba mboka sérieux pour comme président général et baza ba to kotanga mais kanamba cha soki ba généraux soka lokota bango wapi et puis botala na ba arme wana zo bomba yango na ndaku azo bomba yango pona osani donc ba arme ndenge no bomba na ndaku penzo zo bomba na ndaku na ba plafond po osala nini pas tout le monde ba lion na ba ndundu donc tout tout monde na ba lion ba ndundu na ba lion ba ndundu ba bazala ki on a pas no lia batu donc soka infrakata balu ba boaki kuna lion allié yo siko ba arme donc siko tozo comprendre te donc yo pensa siko yo général ce qui général ozo bomba ba arme belé ba arme de guerre na katanda po osala nini vous comprendre que les alliés ba arme bazo bomba parce que donc pour na ma solo donc il y a ba rébellion ba nini donc vraiment tous alliés ko féliciter. Donc président Nabiso Fachi Beto yango tozo senga bato baza pembeni ya Fachi tokaki to ça un peu mission que ba juge kuna ba suspendre bango ba longoli bango ba révoquer donc imaginez que juge fa quoi donc ils ala kutu donc simple mutu normal aux ala fa quoi to bete que donc il fa quoi ils ali malamu mais juge fa quoi. En tout cas, Fachi tochaye maboko parce que Fachi azali na musala makasi. Donc siko tozali kopema boyebi ke problème ezali na biso. Donc batu ba benginga bon biso to sala la publicité, to vérifier makambo so mutaye, to aider moi na mboka, to sala la publicité. Batu belé bazali na ba problème na frère Feli Mosengo problème mais ya ngona to lukaki frère Feli Mosengo aya a expliqué tout qu'est-ce qui se passe réellement parce que biso peto banoy ko comprendre était to bi que Feli Mosengo azali muta sérieux ce qui muta sérieux te to yamba était mais bino moko boyoka explication ya Feli Mosengo o ya pesaki par rapport à makambo a koeli parce que peuple congolais oye wana po o aider mais a ko lukulo ba makambo ko comprendre était donc restez connectés sur Clébois original à tout de suite. Bon banama Feli Mosengo fret maritime temps à temps boyebi que na les carana émission il y avait César Ngadi. Mais moi, empêchement mike à plan d'état ya Kayou, na makambo ya business autour sala pour avoir un de plus pour mboka. Et là on a eu ça bana maike, tous a ko se organiser, tous a ko tchali téléphone ya bureau, oyo ke mutako na facilité ya ko benga na bureau ya ko information, ceux qui ont besoin ya ko tinda eloko, ou bien ceux qui ont besoin ya ko information eloko ekendaki. Parce que pour mes anini, ceux na Kayou so mwana mai obengi téléphone eza kokanga ozo mona ke mwana mai so yamba téléphone tendeni toza ko compter na yo venga dia ko chaba poa ya lolo à côté vewile mana technique to sala un de plus pour la diaspora toza ko se organiser otombe na répondeur tika message so to ki message to ko rappeler mutu so ko benga boye atombe na répondeur atiki message te tango lingo rappeler na midi na pause o benga na pokwa mwana mai zo yamba te. Si vous avez battu pour ça, vous avez nini. Vous avez qui pour la cause nini. Agence c'est ça qui fonctionne. Feli Mosengo tindika, quel que soit tout ça, moi difficulté, banama et mususu ba roya na biloko ba voiture volée. Tant conteneur est comme na matadi, conteneur ba kangi na Interpol. Tant on to linga to saka ba démarche ya ko ba avocat ya ko kende bo ça ba gaspillage. Na potombongo eza pasi. Bana mai baza ko bunda malembe so imwe loko otindie komaka na mboka bosombaka biloko ya voie normal bolukaka te biloko ya ba problème tant boko ya nango to tie na conteneur et comme na port et comme na ba problème bon bana mai na ko passer message na ko passer za nini
entre ba patriote bana mboka o bazali awa ndeko moko ayelaki biso voiture tozwi voiture ndenge ezalaka totie na conteneur tosali déclaration ndenge ezalaka ya douane awa voiture ekomi na port ya Matadi na kati ya conteneur ezalaki bloqué parce que ezalaki na voiture moko na kati na Interpol voiture ezalaki voiture volée siko voiture moko ekangisi biloko ya bato nyonso lelo nakomaki na problème na kati ya port ya Matadi et à la awa na niveau ya déclaration ya douane ba conteneur nyonso oyo ezoke na kombo na ngai ezali bloqué baza ko fouiller yango na kati ya douane awa na port nanu awa po ba vérifier ba biloko eza na kati est-ce que eza na ba voiture volée ou beza na ba voiture o ezali ya voie normale lelo na déclaration ya douane awa to sengaka carte d'identité non gage carte église babiloko wana so totindaka pas transitaire à transmettre yango na niveau ya douane mais nazalaki na bapro moko ezalaki très sérieux ba conteneur ekangama na port ya Matadi conteneur esali 4 mois na port ya Matadi bozala na place nanga 4 mois na port ya Matadi magasinage combien location ya armateur combien yango moni bana mai ba déclarer babiloko ezoumela babiloko natindaka eza na kombo na ngai kombo ya société tant batala kombo na ngai babiloko nyonso zoleka na circuit douanier na kombo na nga ekomi très surveillance moko tu peux pas imaginer eza na niveau ya awa eza na niveau ya Matadi pona nini ezaka bana mai ba na ba cadeau empoisonné kolio bike loko eza nango ya voie normale to ye otie conteneur pe longwa ekomi conteneur bakangi kozo avocat eza ngai ba démarche nyonso eza ngai kofuta magasinage eza ngai kofuta location ya conteneur ezangai parce que conteneur ezaka na délai au moins une semaine so comme na port à Matadi le temps bo ça va démarche 4 jours et bima bo ça dépotage conteneur ezonga so conteneur evandi na marchandise na kati ba bengo location ya conteneur nem ta futi bo meka ko comprendre non ba ka tozokuta nango oyebi ke RDC loko makasi moyo ya RDC loko makasi tozabe na ba ka ya makasi donc faut na motema pour supporter yango pour le karaté de mission awa na lobakie intel a devoir ngambong intel a devoir ngambong na ko sala ngote parce que personnalité mutu na dignité mutu dans la valeur à 1000 euros te na valeur à 2000 euros te o nous so toda au monde toda au souffrir ka ngai na ba vena ngai ya lolo mon conseiller principal so social ya lolo tala ya lolo mais nzamba o sunga na entourage ba vie ba ko encadrer petit na bango malembe e ko simba to ko baisser les bras te qui salume banda toujours nde tolobaki fati béton toujours continuer malembe et simba bon au moni système on to sala ki yo so do tali na histoire à diaspora en Europe ezambala liboso un compatriote congolais à ça l'agence ya fret ya ko faciliter bato eloko muto pesa ta 500 eloko ekei mais to sali yango retour nango ezanini retour nango ezali mabe parce que déception ezali na 90% to changer stratégie de changer zanini mutoza a besoin de loko au moins tous mbongo 80% 20% tikali ce que loko commis sur place au ya récupérer loko au fouti 20% na yo parce que tout luka qui équilibre na diaspora mais bande ko na so ba congolais boyebi toujours ndenge zalaka 80% ba repenser malamu 50% ba repenser mabe mais étant que ya loko la papa ozana bande belé photo supporter to kanga bouloté boulot ko fate agence saison continuer mais to changer système de travail oyene loko na yo pesi 80% 20% na Congo il y a aucun problème parce que to miba mitu comme suna ba 500 to miba mitu comme suna ba 1000 mais retour nango ezana batu batikelanga mituka depuis novembre année passée ti lelo yebisanga muto kainga mbongo banda novembre année passée ti lelo to kende wapi nzoka limba mino na été nzeleza molai toza ko continuer malembe to kokoma ego simba Félix Mosengo 100% mongo belé. Donc bino mo botolanda Félix Mosengo a expliqué bino mo bomoni nyoso tout et witika kana biso mo ba congolais. Donc bomoni ke abandaki ko aider boye opesi mutuka
opesi mbongo te mais donc bamutuka ekomi kovanda kuna et puis bakomi kotya bamituka ya koyiba na kati ale ekangisi bamasolo nyonso tu yango na bomonaki retard oyo ezwamaki na masolo oyo nyonso tu ya kodédouane banini bolandi quand même Feli Mosengo et puis akosala pe téléphone na niveau ekomaki obengi po ozwaka suite parce que asalaka musala wana te azape na musala mususu soki azala musala ne mususu moye ayamba téléphone te nakanisi na bamikolo ezali koya baréclamation na bino ekozala lisusu na ntina te parce que akosala le nécessaire donc ezali mpenza indépendamment ya ye moko donc sikoyo tokoti na makambo mususu oyo toyebisaka bino tolobela yango na bemission na biso mususu epuis tobandaki komona yango na l'air kanamba azalaki mais tomoni ebandi kozonga lisusu parce que bato bazali tout autour à présent baconseiller na bato bazali tout autour bazongeli kaka système wana nakasi président de la république pe alobaki masolo yango avant tocha bolanda na le président de la république azo expliquer masolo oyo ayaki kokuta tango yazui bokonzi système oyo ya mafia ezali na kati ya mboka na biso ekosila malembe parce que moyen sila mbala moko te parce que ekotaki vraiment na kati ya masolo bolanda bino moko président de la république tango azali kuna na beni ndenge azali ko expliquer devant ba journaliste makambo oyo ya mafia ezali kosalama na kati ya mboka na biso. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera. Ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça patiemment, mais fermement, avec énergie. Donc, Bilomo Boitolanda, donc dès que le président seul ne peut rien faire, président za magicien te atako to Mobutu aloba président za magicien biso tout fait to na pierre na biso poto tonga édifice wana telema et la cité que sur bati wana okoma ko sala ba makamoko boye donc o makam kanambe na era kanambe balo sala président de la république o tozu Fati Beton ezali pour le peuple d'abord tozali ko lakisa bino botala sikoyo marché moko et yaki na mboka na biso po sala na mboka na biso parce que bon mona ba signalisation routière na mboka na biso ezala penza ndengi to mona na ba pays musu te so ba lakisi Rwanda eta la Rwanda kutu ba signalisation routière ezali ba koma bien OK marché wana mutu azali ko sala ba signalisation routière wana azali congolais mwana mboka et puis ayaki na Congo asala ba papier na yenyo surtout asali ba demande na ye asali ba makambo nyonso tout donc a signer ba papier nyonso a côté ici asali penza bango sala signalisation de Kinshasa tina Matadi na Kisasa kutu bango sala nyonso tout a côté ça ba dossier ba koma ko compliqué ba komi ko senga ye ba pourcentage na ye moko mbonga yaki na ngokutu ezamuke donc makambo o yango ne fallait vraiment to l'axabile to le basiko bomona Congolais ango akenda na ye na Rwanda tango bomona ba signalisation kitoko ya Rwanda ezali Congolais mwana mboka mutu azali ko sala yango et puis ayaki tout d'abord na mboka ne tango mboka na ye amoni mboka na ye bazali ko compliqué bazali ko senga ye donc ba pourcentage boko yoka na reportage ye moko lobi ke na Rwanda awa ba ki para compétence vous omona ke zo sala ba tout soni
donc ayaki nanu na mboka na biso amoni complication ti lelo ba dossier ezali azali ka ko relancer mais ezali ko simba te yango na pe tozali ko profiter pe ba konzi batala ba makambo bobo mo la makambo so ye na mboka na biso complication et que koto musu bino moko bolanda ndeko na biso oyo afongoli masolo na kata Rwanda heureusement que ezali DPS te bongolo basu makambo belebele bolanda bino moko na bilili majorité va signer na Rwanda eza yangai eza yo Rwanda eza congolais au gagner marché au gagner marché ndengani compétence na ngai awe loke talaka nde musala soza na compétence okoza bongo ezo elo te ata na Kinshasa oko kokendo sala te loko Kinshasa na sina koti depuis 2014 nakendaki nazwi mikanda ya bagiseneki mikanda nyonso naza nango mekozwa misala nde pasi ozokokozwa marché te naokoka kozwa te tuka nasali nyonso ti lelo naobunda me bapromese kaka ntango mosusu nakoma kutu kobanga komona ntango bamoni biloko na yo baapprouve mpo bapano na ngai deja eza na grand travaux baapprouve qualité na ngai me kozwa misala nde pasi ntango mosusu omona bapesi yo contrat okoyeba ndenge makambo elekaki te evani nango kaka boye kutu lelo ndenge tozoloba naza na balabala napesaki mikanda ya Kinshasa Matadi mais lokole eumeli depuis novembre nakomi ya kobanga nangi nasala sikoyo mokanda ya ko nani mikanda nanga onyonso ezala invalidé pour lobby peut-être IGF akoyi boya balabala kisango IGF oui mais oh na moni papa azosala kuna kwa papa sunga biso aza Rwandais congolais Rwandais oza na bana mboka te na bana mboka pe bazali sur 15 il y a 4 congolais il y a aussi 11 Rwandais lobele na notana kinya kaze atombola bote tala kwa kamura barel olobaka kinya Rwanda nalobaka afolo kwa nezati bon oyo azosala ezali croix donc moni route principale elingi olobaki ndenge ozotambola eza na babalabala mosusu gauche droite ezo bolandi bino moko ezali makambo ekoko pesa biso mawa parce que marché oyo ezalaki ba signalisation routière oyo fallait salama na mboka na biso il fallait salama na mboka na biso donc jo oyo asala projet na ye donc même na Kisasa tina baton tina bandundu mais complication donc bino batu boza pembeni ya président de la République bozo rendre président de la République mauvais service bozali wana bolingi président te tolobaki yango bolingi présenté parce que makambo bozo sala oyo bozo kanisa on dirait ezo excellent présent mais bozali wana te donc pour présent que les liboso bozo tia présent ba contre-temps présent ko yeba makambo nyonso tout bon bozo senga bonabo et comme makambo to bando yo kana l'air kimbuta na l'air kanambe tozo kango susikoyo et ko wiko sale mate botala sikoyo donc Joana Monique complication les ghetto akena ina Rwanda batikeli ouverture tala sikoyo Rwanda soko tambolo bomona ba signalisation wana et puis ça na qualité nga na tali na ba photo les ba qualité moko neta ba poto mais pourquoi ekei kuna parce que congolais kaka mindone on tozo ça président de la République entourage na yo il faut kotala yango ko revoir yango ba misusu bazomona okaka donc massa na bango donc ndeka bozalaki donc net ekomi net staff président de la République azana master te président de la République azana institution mobimba et puis président de la République kaka Congo tazali président en exercice il y a Union africaine donc boyeba parce que et puis boyeba que 2023 comme na pembeni 2023 et comme na pembeni il faut siko ba mise en place il y a ba stratégie et comme déjà ba communication il y en a avec bo confondre te ceux qui bozui journaliste moko bando ça na RFI ceux qui azai ya witi poto azana espère wane zali ki journalisme na ye presse mais bo confondre te presse na stratégie il y a communication. Et comme à Penza donc présent qui a lobby boyo balusi yango et comme parce que équipe ko pour la tête donc défaite ko za la tête ya on tongo ko beta c'était pour boyer baké donc président de la République 2023 komi na kota suka donc muto ya na faut pas donc na ngando pointer ye libanda parce que zali ba masola ko santé bo monaki en France bo monaki premier ministre azalaki ya France azalaki bien Macron comme monaki premier ministre wana comme ça ba contre-temps limitation à vitesse 90 Macron lobby ya ki asalibo et comme Macron le bibi ya le Macron timbi abi jo oyo na mona komo ya ba bulu mususu asutaye au mona premier ministre atia est-ce aleki wa liboso aleki oyo wana te mais atie na ndenga stratégie ebike 2022 donc comme masolo ke il faut na la bateau yo bako poussa nga liboso donc président de la République timbela bango
timbela ozanoko soki donc kosala kasusu ba blague te ba gentité parce que batuana ba kobenda na bango bazo benda bali konta na bango après bou ale bazongi na ba Belgique ba Canada bazongi wapi yonde muto kotika na masolo donc to benda ki sete to beta ki sete pour vraiment oyebaki entourage eza bien te donc vraiment tozali na confiance na otoyebi ke masolo tu okenda na malembe donc yangona lelo vraiment il fallait to beta sete na makambo toyebisi biso to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc ce to komi kaka na suka boyebi base nde yango makambu base jamais to ko tika yango base to ko pesa mbote to ko banda ko pesa mbote na Angèle Ngalula na katia Belgique. Angèle Ngalula merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na Afrique du Sud pour na kopesa mbote na Nixon Kazadi merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Sikoyo na kopesa prophète Pelé Kabongo merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Hollande pour na kopesa mama na biso Neves Nsimba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na tikeli toujours na kati ya Hollande pour na kopesa Fridolin Bokomo le grand producteur de renommée internationale Fridolin Bokomo merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Londres pour na kopesa Raphaël Dimposa na kati ya London. Raphaël Dimposa merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Suède pour na kopesa mama na biso Thérèse Kamani merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Bruxelles pour na kopesa Blaise le bourgeois merci na nyoso to sala pour na 5 minutes avec César Ngadi. Tikeli toujours na kati ya Belgique pour na kopesa mama na biso donc Poutou de Yalola merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati Espagne jamais to kokobosa na Espagne kuna tozali kopesa mbote na vrai chéri na biso Beloti Mavungu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya London City pour na kopesa l'honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris na porte d'Italie pour na kopesa mama na biso Françoise Itwa merci na nyoso sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na kati ya Suisse plus précisément na kati ya Lausanne pour na kopesa Patience Mantuila merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokosukisa na kati ya Kisasa pour na kopesa Willy Panzu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami et Willy Kunda derrière la caméra. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos.